Batata de Bamama Kamboteke. Voilà, je ne serai pas long, je vais m'expliquer en français, comme c'est la formation que j'ai dû avoir en Europe, mais je suis fier et content de ce témoignage aujourd'hui. Témoignage très poignant par rapport et les éloges, et surtout que toutes les grandes lignes ont été citées ce soir, commençant par le prêtre et toute personne que j'ai dû entendre ici, ainsi que le professeur Sita, qui a vraiment retenu mon intention. Le prêtre a parlé ici, quand je dis que les grandes lignes ont été citées, mais il a parlé de l'éveil de conscience, dont mon frère de la GEC a dû aussi relater. Je ne suis pas ici par hasard. Kisombe ezande kokabwana yanzoto, mais à Molimo, je vous assure, le combat que je me bats chaque jour, hier, aujourd'hui et demain, c'est pour retrouver Kisombe lui-même comme il me l'a demandé. Je ne suis pas un opportuniste, mais croyez-moi, sans vous, je n'arriverai pas. Mais namakasi ya Nzambe ye moko nazobunda mpona kozongisa kombo ya Kisombe ndenge ye moko pe abengisaka nga na hôpital alobaka na nga. Mais c'est pas le moment que je vais parler de tout ça ici. Je vais un peu parler plus court et parler du MDD. MDD nakanisa bomoni yango un peu partout et bandi kozonga. Wana nakosi to lukuta, enfin lukuta to ya solo. Voilà. Et MDD, je vais vous apprendre, et Zorozonga vraiment na ndenge oyo bandeko, oyo nyonso tupona valeur, oye moko na yoki ya epeza solo, Papa Kisombe azalaki un transmetteur de valeurs. Et ba valeur wana, biso moko entre biso na conscience éveil de conscience c'est ça. Est-ce que toza vraiment capable ya kondima ba valeur wana oyo ya tango kala tozokende na dégénérescence moko ndenge na lobaka dans la perdition. Ça me fait mal aujourd'hui que lelo kombo yo munene oyo bino nyonso bondimi pe bozo sale hommage na kanisa esika zali azali sengo makasi et na sengi bobeta maboko pona bino moko. Moi, j'aime ma famille biologique et j'aime ma famille politique. Mais, nazo bunda, na ebele, mingi na promettre ezate, nzambende, parce que, moutounion soit ça, la programme, pe ba projet, mais moutako kisarango, nzambe. Nakosi? Mais lobi, makasio nazanango, naza na vengeance moko te, vengeance na ngai nde ezali na kokisa oyo ye ndenge asengaka ngai naza ndoi na ye e na ndenge ya koponana na ye kopona ngai yango wana bakomi kobenganga mingi mbuluzi mwana mbuluzi toki mpinga me na ndimi kombo wana e napesi kaka rendez-vous balobi ezoya grâce à vous MDD yango wana ezokozonga makasi. La Seigneur n'a vu nos merci.